Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui, dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Mama wa taifa ejika mutu moko te agoloba ke no mopao ayaki po asamize te mutu moko agoloba te ke mopao ayaki soit po asala tourisme na monde politique te ndenge zoloba ma par-ci par-là parce que tozo yokango mais mopao ayaki po asala musala na parce que ko sala musala ya politique to ko salela peuple na ye ezali ambition na ye pe ezali souhait na ye ko mona ndenge ba politique bazali ko sakana na mbongo bazali contribuer pe ba ko sala bosoto mopao ye na ndenge na ye akanisa kete yé penza na côté na yé asala quelque chose pour être population na yé ya Sidou Bangi lelo nazoyo capable d'ailleurs Nathalie na ba page na yé azali kolela papa parce que lelo azali anniversaire ya liwa papa na ça fait déjà 8 ans depuis que papa na kendaki papa na biso agwepa donc tolobi molimo na epé manakimia ezali sekité mama wa taifa ejika makambo ele kanaki na Sidou Bangi parce que mon pa omokoza zaki na batu na ye Messi Antoine zaki na batu na ye bazalaki kuna sur place eza na bato ba se préparaki ba bongamaki ba o bakangeli ba député boué omoni ndenge zalaka masu ezoya makala kitoko ezomona na kuna muto déjà weleli abwaki liputa mbisi kitoko ezoya muto akangi eza na bato yo ba fitir soi-disant bazali ko continuer bakangelaki déjà ba député provincial boué bazwaki déjà bakangeli bango ngana kangi déjà des députés nanga ngana kangi déjà 3 députés nanga deux de kolo donc yo sokoza makasi te talio donc mon pa o makambwane bandaki kolekela ye atuni on est où même si aujourd'hui j'accepte que na sala ndenge baninga bazopsala après lobby ezala ndenge nini ce n'est pas mbongo ya ke mon pa o 2 députés ou 3 députés va voter ndezanga ki mo mama wa taifa ejika comme mama si de notre cœur azala kité et sengeli azwa micro alors pour na ko se protéger on sait qui est qui c'est normal. Ça c'est premier point. Na deuxième, na deux points. Voilà. Première, c'est normal. Alors bakeno papa peut sanga micro. Yo kane si faire soka eba ki micro wana tekeza bien te micro. Faire ngazong. Eza na podium basala wana eza monde bastar. Basala kelo kona sonité. Faire ngazo angote. Faire nga simba yango asimbisi mutu mususu asengi micro mususu. Mais ndenge faire asimbi yango achena mu. Ya yeba. Yana ba stratégie mususu ba chaka. Il faut to loba, il faut ba loba. Au monde ndenge loba maki. Epesipe makam. Epesipe makam. Mama wa taifa ejika ba oyo bazo bima ba komisa ba bureau na bango. Ba hôtel permanent soki chéri aye, batu bakanisi bazo koze kuna nzaka nde bazana ba hôtel permanent sur place. Ba kote kuna na yebi bangote. Ba yebani. Alors nana yebi te ke mo pa aza star, ana monde abiyema. Nana yebi yangote. Star soka sali événement, il faut saler le komoko be po ba lobela ye. Na moni mabete na mona libuma mo pa au propre. Libuma ko la ya bébé. Na lobi boya lobi le vieux père toujours dans les gums. Le vieux père toujours dans les games. Est-ce que habillement ndengo ko sala keno yo politicien télémageno mutuana la tarabiente ye atika galibumune libanda bo voter été. Non, ce n'est pas possible. Ce que za bongo mbele katia za député national té, ce que za bongo mbele député za katia za ministre té. Mama wa taifa ejika. Abonnés de JK TV News et bienvenue sur notre micro des stars présenté par moi-même Rachel Mandé. Je salue ba o news on a ko tuna Rachel Mandé ozomona na té Rachel Mandé tout ça. Rachel Mandé Azad de retour. Merci Naba étoile Nabiso ba ancien Naba nouveau to peut suivre merci et belé pour vous s'abonner vraiment massivement. Ba pour vous s'abonner abonnez-vous, partagez, likez ba émission Nabiso à chaque fois à chaque moment l'air tozo kotaka ba actualité Nabiso voilà. Lelo na micro Nabiso plateau Nabiso ya micro de star Nazana Dada wa taifa autrement dit JK de la presse et analyste ya makasi. To komeka mpe ko lobela moi mukie pona makambo Nabiso ya artiste et musicien papa Nabiso Kofi Olomide oyo akendaki ko sala ki sena questionnaire na ye mena a décidé c'était prévu ba résultat et bi malandi mais aye ko sala nini ko annoncer bantukie
atiki na ye voilà avec Dada Wataifa malgré l'obela qui yango avec elle poste à komekampe ko éclaircir biso le avec elle komekampe ko sola muke avant la côté na pesi mote na ba onyoso bakola na émission oh merci na Fabrice Mande derrière la caméra et voilà Fabrice Mande soko za langage moko côté là nous invité nanga à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue Dada Wataifa. Bonjour Rachou, bonjour na ba étoile ya JK TV News, bonjour na ba Kofiette na ba Kofi Fil tout ya monde entier. Bonjour na bato balingaka JK TV News, bonjour vraiment la Sidonie de mon cœur. Bonjour na papa José Magloire, bonjour beaucoup na bato tout au bazaka. Colos Manté na JK TV News. Bonjour na la diva, bonjour inspecteur, bonjour na papa William Okende, bonjour na papa Gaëtan Keloulou à partir des États-Unis. Bonjour na ba Obalingaka JK TV News, boss FT, topesio bambote na yo. Voilà, merci pe na ba griffe ya monde entier oyo batala ka so ba vidéo no JK Dada Wataifa. Tozo ko tambala moko na actualité na biso ya mokola lelo. Biso nyonso to otaki komona papa na biso Koffi Olomide oyo akenda ki passe décider à se lancer na makambo politique et du coup to lali to lamuki ba résultat il faut bimalandi et papa na biso Koffi Olomide a annoncé biso que ye a déposé na makambo ki sénateur wana en tant qu'analyste et puis Dada Wataifa mais quand ne peut ko expliquer biso na ba na biso ya JK TV News ba ancien na ba nouveau to me kan peut ko comprendre. Merci beaucoup Lobi Nazaraki na live il y a 1h30 et quelques minutes. Voilà. Na meka ki ko expliquer à longue donc comment elo kwango elekanaki avant mon pa alekana biso déjà tozaki déjà au courant ya makambo e banda ko lekana oui toyebaki keno magui ekoti toyebaki ke mbutu mbutu ekoti toyebaki ke mabe ekoti déjà parce que mutu moko te akoloba keno mopao ayaki po asamize te mutu moko akoloba te ke mopao ayaki soit po asala tourisme na monde politique te ndenge zoloba ma par-ci par-là parce que tozo yokango mais mopao ayaki po asala musala na parce que ko sala musala ya politique to ko sala la peuple na ye ezali ambition na ye pe ezali souhait na ye ko mona ndenge ba politique bazali ko sakana na mbongo bazali contribuer pe ba ko sala bosoto mopao ye na ndenge na ye akanisa kete ye penza na côté na ye asala quelque chose pour être population na ye ya Sidou Bangi lelo nazoyo capable d'ailleurs Nathalie na ba page na ye azali kolela papa parce que lelo azali anniversaire ya liwa papa ne ça fait déjà 8 ans depuis que papa na kendaki papa na biso agwepa donc tolobi molimo na epé manakimia ezali sécurité Rachou cela veut dire que no mboka na biso etondi na mabe voilà. Politique na biso eza par terre ma chérie. Politique na biso eza ya kobeba. Politique na biso eza lisusu na tina mokote. Pourquoi pas na lobi que politique na biso eza na tina lisusu te. Nazali politicien te nazali kopesa kaka analyse par rapport ya makambo ekotambola na mboka na biso. Voilà. Kota la mutu oya kendaki na soif pe na amour. Pota kende ko sala pe campagne ne lokola bato mususu. Pota aningisaki. Tala kaka ba griffe monde entier. Tala bato balobaki que non il faut mon pas sensibiliser batu na ba kende ko voter. Laisse-moi vous dire que non na zongeli malobo na lobaki lobby. Sénateur moko te na mboka na biso. Population mutu votaka e ba fane mutu ba votaka ete. Ba sénateur bazaka votame na ba député. Jatini Ngobili Kutu abimi sénateur azalaki voter na 3 députés provinciaux. Oh. Je dis, je répète, nazali bosso etam de inene. Jantini Ngobile azalaki gouverneur. Anyokoli biso pe koleka naza koloba yango miso za ya kufungwama. Abimi sénateur akoti na ngwende ki sénateur na 3 votes ya ba député provincial. Voilà les vraies identités de notre pays. Voilà. C'est tout ce que moi je peux dire. Maintenant, Dada Wataifa, mais quand on faire comprendre, parce que tout le monde va résister déjà. Papa Koffi Olomide, artiste, n'a vu son nene mboka oyo. Ayeba qui déjà qui a déjà déclassé, a zuité to yangwana, c'est décidé qui déjà a lassé naé, a c'est décidé qui a tiki naé. Ayeba qui kolobaki ayeba ki soka zuité c'est trop dire Rachou. Ozo mona makambo ele kanaki na Sidou Bangi parce que mon pa omokoza zaiki na batu na ye Monsieur Antoine zaiki na batu na ye bazalaki kuna sur place eza na bato ba se préparaki babongamaki bawo bakangeli ba député boué omoni ndenge ezalaka masu ezoya makala kitoko ezomona na kuna muto déjà weleli abwaki liputa mbisi kitoko ezoya muto akangi eza na bato yo ba fitir soit disant bazali ko continuer bakangelaki déjà ba député provincial boué bazwaki déjà bakangeli bango ngana kangi déjà des députés nanga ngana kangi déjà 3 députés nanga 2 de Kolo donc yo
soko za makasi te etali yo donc mopao makambo wana ebandaki kolekela ye atuni on est où. Même si aujourd'hui j'accepte que na sala ndenge baninga bazopsala après lobby ezala ndenge nini, ce n'est pas mbongo ya ke mopao 2 députés ou 3 députés ba voter ndezanga ki mopao te. Mopao a se dekutaki asanzaki na makambo ya monaki na Sidou Bangui. Donc ayoka ki nzoto malili. Si vous n'avez pas compris, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, mopao azali na kati ya mawa. Ezali kolakisama par rapport à ma publication na ye. Mopa wazali na mawa pesa na somo na nzoto par rapport à makambo moni na Sidou Bangui. Il arrivera un jour, Dieu va nous faire grâce. Il arrivera, peu importe le temps, ça va arriver. Tobima anamboko. C'est là où on va dénoncer tout ce qui se passe. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on se met na kobanda ko dénoncer la réalité aux le cas. Toi na simana batuna bisote. Toi na simana mutute. Tostoaka boye beko asala ki bemisio wapi ezaki kote nini beko bokanga ebokisa nini bokende na ye ozomona mopa wazalaki nde asanzaki bosoto soki jantini abimi na 3 députés chikuwake mutoloko mopa mokonza zaki mbongo akopesa 4 députés 3 députés po balekisa comme sénateur afanda na ngonda sénateur a dégoutaki amona ke za na tina te soki politique ekotambola boye ezali mawa mingi ezali pe pasi mingi donc nga ona koloba ezali koloba que non moi là ensemble avec mes étoiles, ensemble avec les gens qui aiment Koffi Olomide, nous sommes derrière mon pa Mokonzi. Et tozo pesa yeba soutien na biso kaka ndenge tolobaki, toko pesa yeba soutien na biso ne bandeli. Tozo continuer na ba soutien na biso puis tozo pesa yeba courage jusqu'à la fin. Toko zalaka na ye, azala na musique, azala na musique te, azala na politique te, toko zalaka ne. Pourquoi? Parce que za les gens d'amboka na biso. Pourquoi? Parce que za mutu munene. Pourquoi? Parce que bato ba kamata ki ba député bacheli bango ba boué so ba telemisi bango ba Koffi bango ba hotelima Koffi ofanda na kiti wana bango ba ofanda ko. Voilà, fidèle abonné. Tout ça vraiment à la date de Taïfa, tu me camper comme son nom qui est date de Taïfa. Ngai question na na tuna qui au répondre de penser tous autres ça ka ba détail tout ça bon abonné. Tous autres me camper to comprendre na ba étoile na ba Koffi ti bango nyoso wala na biso. Mais na pour na ba résultat papa na biso za ko katana. Si je comprends parce que le biki azo publié déjà. Aza o katana te. Aza o katana moto akatana keza o ya kendaki. Asali yango mais ya komaki a retirer tango bango bazo sala ba vote if ba vote il faut salema ya ke ya lobi ngai bo voter nga na bendi eloko nanga siko muto ya bendi eloko na ye akokata na nde na répondre yoti muto ya ke ya bendi eloko na eza lokola tozo sala examen biso nyonso tokoti na kati ya salle eza le même jour tozo sala examen ngai na kei na lobi prof est-ce que ko pesa nga likasa na ngai ya papier examen ya maths prof atuninga pourquoi na lobi prof ko tuna nga mutune belete na ko répondre yo après nga na sala examen maths na sala yango te tango bango bako célébrer ka ba victoire ya lokuta ya lokoso ya soni na pokwa ya sabenda ki papier na ye na lolendo nyoso mutu likolo atombo me ala kisi na zambinga mobile atali gauche droite alobi te esika bango balinga ki ngana koya ngana okoya te ngana otombola mutu likolo na lobaki yango déjà na poko asalaki eloko na bango te parce que oya salaka a se retira on comprend na comprendre oya salaka se retira kate ndenga se retira ki asalaki te. Voilà ce qu'on a mis sur ma magique à Dada wa Taïfa. Aza déjà na kinto azaka kanasidi ba mina mama syndic ka accompagner tout ça. Non non mon pas azali na kin, azana mwasi na molonga ni na ye. Azali na kin après bilembo pe bikamuseli oyo basala kina mwana na ye na monde musique leki na ye na Paris na Adidas Arena. Oh ba mindele bango nyonso batikali bunga ba mindele batikali monokopolele ba mindele batikali bazotuna mais il y a quoi dedans ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Ce monsieur ici c'est qui? Oh ba ningisa na moya kolobezate donc ba ngwende après victoire ya Adidas Arena aye kopema siko ba bosoto wana ndenge zo lekana kuno kanisi mopa kwa accepter ba bosoto aneleka a soutien bien là-bas
Bah dada il faut oser micro de ça parce que tu belera na biso déjà actualité malgré actualité les cas qui nga Rachel Mande na lobela qui na ngote. OK. Et comment na ne ba vidéo ba na ko circuler ndenge artiste na biso ko fo mide na papa na biso Hervé ne ba sala qui ba chercher micro parce que ba makambo zala qui tellement ebele ba to wana qui koloba tout ça ko fo mide empoisonné tout ça bona ba biloko beaucoup. Est-ce que ezaki vraiment ya solo to ezaki ya solo te? Déjà mon Adidas Arena wana na koloba ndenge nini? Ferrego la père à Pambolier. Ferrego la père à Tikelier bénédiction. Ferrego la père à Tikelier Bendele Ngwende. Ya rumba congolais. Ferrego la fondateur. Ya musique qui est Koffi Olomide légende mboko mopa o mokonzi songa mbeli. A Tikelier Ngwende. Aibise to Pambolio. Tala liloba wane zo soir. Ba wangila na ndenga osagarate liloba wanezo swa ba wewe na ndenga osagarate si tout likambo ya bénédiction de père face zo swa on dit materachu bénédiction de père et dikidi voilà bazo pambola kaka papa ba pambola siko toke na po opposer nga ya micro c'est normal omoni mo micro ya mopa mokonzi ezaka moi sac moko moke Reine Esther qui est notre maman de mon cœur, maman si de notre cœur, Ndasimbango. Parce que maman si de notre cœur, Azala quitté. Et Sengeli a micro. Alors pour qu'on se protéger, on sait qui est qui. C'est normal. Ça c'est premier point. Le bango na deuxième, na deux points. Voilà. Première, c'est normal. Alors bakeno papa peut s'enga micro. Yo kale si faire soka eba ki micro wana teke za bien te micro faire ngazong eza na podium basala wana za monde bastar basala kelo kona sonité faire ngazongo te faire nga simba yango asimbisi mutu mususu asengi micro mususu mais ndenge faire asimbi yango achena mu ya yeba yana ba stratégie mususu ba chaka photo loba il faut ba loba au monde ndenge loba maki epesipe makambu do basala ki biloko ya world biloko ya mikolo ekende sango actualité nyo sezo ya kia nyo sezo ya kia nyo Adidas Arena ndezo tombwa ma bafanda kuna zaki nde somo kuna nde zaki penda nde somo omoni siko mutauchi ko samsala lolengi wana na bozo ba wana ucho lekana ya ba député ya nzala ba soi-disant ba sénateur do bango na mitu na bango makasi capacité na bango ezate mutu na bango ezali kaka bayiba sikozo mona bato bazana mutu na bango ka bayiba yo kanisi penda keno nde na mutu na bango eza ka bayiba bango bakosa lelo ni bakosa lelo côté alors c'est un peu compliqué pour moi je peux dire que non mo pao a eu décision ya kitoko asi décision que on a déposé ma sénateur azonga na musique parce que ba tunyo so banda ko loba mo pa tiki musique à côté de la politique et tout ça ba polémique eza quitté mebele. Non, bah vrai à Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide comment on appelle, bah fan du monde entier. Bah vrai à Koffi Olomide, bah zalaki d'accord. Prévenez que Moutoloko à la diva, bah te belé, ya Sidonie, bah te belé, bah comment on appelle, Corinne, bah ya Zizel, bah zalaki, ya Zizel Bombaski, bah zalaki na ba souci na mitema. Mais tu veux comprendre qu'il y a ça yabiso, tout ça toujours na simanaye. Toko encourager, toko chaye toujours maboko, toko tika et jamais parce que biso toye bien l'orni nazo sala. Mais ngana vous assurer que non, ndenge kana lobaki lobi que mo pa wa otika makambote. Et que beta et que likolo susu likolo. Et que likolo makasi on des parce que moni mo pa ndenga zawana bientôt là moi et le komoko boye ba tchaki yango déjà en place. Jou ba ko annoncer yango officiellement to banda ko lobela yango to ko bando beta masolo nango parce que biso ba fan ya mopa otolingi to honorer alors na honorer wana to zolinga siko mopa wa pema musique na e bando beta elesa ye fufu asa musa po mama si azawana atako zala fanda na ya sala selo côté il faut kota na monde wana ya ba konjongo il faut kota na monde na ba konjongo poyepe a coincer bango a sale la population na ye et le comme susu ngana ko lobana mopa oza que à kota na ba ONG à sala ONG na fondation na toza wana to soutenir fondation kaka ya ba soutien tout ça le ko la na souci à peuple na à kota na ba fondation à soutenir.
Voilà, Fabrice Madada Taifa va naza na question na nga ya suka avant la poser yango na kosenga na na Fabrice Madada achela biso na vidéo oyo papa na biso ko fait le midi bana ki koloba pona retirer na ya candidature. Voilà Fabrice Madada ce qu'on a biso langage moko ko tchetela na biso vidéo na biso ba yo kapé ba mona. Merci. Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud-Ubangi. Dans la journée de ce dimanche 28 avril, je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait de la course au Sénat de M. Sami Badibanga, ancien Premier ministre de notre nation. Je ne comprenais pas bien son choix, mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale dans le Sud-Ubangi, mes chers compatriotes, s'est vidée de tous ces députés provinciaux, tous séquestrés chez certains présidents de certains partis politiques, qui de surcroît exercent des fonctions dans notre pays. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leur parti. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vote libre. Ça se passe comme dans les westerns en Amérique. C'est une honte pour notre nation. Je chercherai à rencontrer le patron de la CENI pour lui expliquer cela. Et d'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce vote, ce simulacre de vote, cette honte à la nation. Le Congo mérite mieux. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, voter des lois pour que le Congo avance, le fasse librement, en âme et conscience. Je me retire et je demande à tous les députés provinciaux dans le Sud-Ubangi de se souvenir que ce sont des hommes. Je les avais rencontrés quand je suis allé à Gemena. J'avais eu affaire à des hommes, mais je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience et à qui on donne des ordres dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Voilà, j'espère que Dada Taifa au moins une vidéo pe ba étoile na biso ba yoki maloba papa na biso ko fo la ndesco Dada Taifa est-ce que au moins qui elamba oyo yanda ko circuler na internet au papa na biso ko fo le midala taki. Bon Rachou na monaki yango yemoko alobaki vieux père toujours dans les games. Toujours dans les games et là-bas on a pe bien sûr hein ala takango hein Isa elamba pampa bate yo comme nango eza elamba aloba qui peut bien appréciser yango toujours dans les games. Namonaki yango est-ce que elamba na eza te que o esali ke makambo na ya politique et c'est hein Dada Taifa bao bazola mukana ba boîte de nuit ba coach ensemble ba komi ba ministre bao bazola muka moko kuto aza na prison ya makala bomi mwasi azalaki ancien ministre mboka na biso accédaki na pouvoir wana ndenge nini après ko boma mwasi to mona ki ba photo azomela ba shisha en même temps azalaki imam ya mosquée ba komi kuna ndenge nini ba oyo bazobima ba komisa ba bureau na bango ba hôtel permanent soki chéri aye bato bakamisi bazo causer kuna nzaka nde bazana ba hôtel permanent sur place ba kote kuna na yebi bango te ba yebani alors nana yebi te ke mopo aza star ana monde habillement nana yebi yango te star soka sali événement il faut saler le comme ko ba lobela ye
na moni mabete na mona libuma mopa au propre yo bokola ya bébé na lobi boya lobi le vieux père toujours dans les games ezanga na loba kité mopa muta lobaki le vieux père toujours dans les games est-ce que habillement ndengo ko sala ke non yo politicien telema ke non mutu wana la ta bien te ye atika ka libumune libanda bo voter été non ce n'est pas possible ce que ça bongo mbele katia za député national te ce que ça bongo mbele député za katia za ministre te alors toko lobani to mona bactérie ba signement ba comme ba gouverneur na États-Unis alors yana tina mon côté on a sa manipulation politique et puis bazaki na somo ya Koffi Olomide baki ko banga babaki ko lenga tolandi vidéo yo ki mo pa ondenga lobby a se retirer na ye donc avant ba sala buzoba ya benda ki déjà lobby ngana buzoba wana na ko participer te ngana po na mi na pesi bino exemple kaka Jaltini Ngobila abimi sénateur na 3 voix donc 3 députés provinciaux tu vas voter Jaltini Ngobila abimi yo kanisi pena mutulu kwa Koffi Olomide mo pa o mokonzi mais Antoine Agwepa 3 députés provinciaux nde bakokaki kozanga e poale jamais atali buzoba atali salité manipulation corruption na okende nango wapi là-bas. Merci beaucoup Nababoy Nabiso Nyon Sajika TV News. Nous sommes déjà presque na suka émission Nabiso. Merci Nababoy Nyon Sobalana qui vit Sobalana vous abonnez. Abonnez-vous massivement, partagez, likez ba Koffi na ba Koffi et pourquoi pas ba griffe Nabiso Nyon c'est un monde entier. Voilà dans tes fautes comme presque déjà na suka moi le suka pour que to me capé au Kabwana mais je crois que tu as une émission spéciale pour la maman Sil. Ngana tout na question mo comme na se retirer parce que émission ça na pour ces années spécial. Moi de la fait kapona makambo to cho le bela pona ya papa la biso Koffi le vidéo sur qui na ba internet c'est ba polémique tout ça voilà et circuler nango pose à la star faut ba lobela yo hein po yeba ne faut ba lobela yo hein batu na secret Koffi Olomide pendant 45 ans ezani les a po yo lobela kaye ya lobela kanga na lobela kaye kuna lobela kaye voilà Koffi Olomide le vieux père toujours dans les cœurs bamsou ba yeb comprendre raté voilà secret ya mopa c'est parce que ça la qui va tout lobelaye moi je n'ai rien à dire si ce n'est pas dire à ba Koffiette na ba Koffi Fil les amoureux de bonne musique binonyo soboza la sima ya mopa o mokonzi sans oublier que le 4 jeunes leaders azali na concert ya monene ya VIP on a mona ki wangila moko a posté na musique nini waneza question na bisoté alors bolinga musique ya kitoko bolingi bo sepela en tout cas les 4 en tout cas jeune leader azana concert na ye VIP bokende bino nyonso bokende ko sepela pe bobina et ko zala malamu mingi na pesi mbote pe na sengi na bino bo s'abonner massivement bo aimer bo liker bo partager pour te ekomanaka ya banguna ba yo kasoni pe ba sambwa o ngana koloba merci d'être Taïfa pour Nata au disposer de me camper ko partager mon bouquet merci na baboyi na biso oyo bakolanda émission oyo et émission so kotali yango mono sepe nango partager pe muninga oyo atala pe a aimer pe a liker lokola yo ndenge osali merci beaucoup na Fabrice Mando zala qui derrière la caméra merci na ba onyo so balinga Rachel Mande ba griffe nyonso poza tellement ebele je crois que Rachel Mande zongi to kosala na bino ba émission ebele so ki zamba zongi te to kutena bino mbala sima bye bye à la prochaine.